Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyesi tu ba bolinga maman il y a nit na pesi me ba mbote ba ebo ma vie puis mko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni ba ebanga, boni bino ba bolinga maman il y a nit boza bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telekimia ezali et vous de votre côté. C'est comment bande ko na ba malamu. Malba soza mutakanda kotala ngate pour sepano na ngate. Soza mutakanda kotala ngate po okosepano na ngaite. Bienvenue dans votre émission. Lelo tozo solo la makambu ya vie. Tozo solo la makambu ya vie, makambu ya biso batu, makambu ya bomoto ya biso batu ndenge tozalelaka. Mais avant to nakanisi bo to komona moi lobi na semno moi émission na biso kibino nanu yande ko mobali o babengana ke na se mbula na papa oyo na kati ya neige baki kutana na mona wapi na 115. Alors tozo solo la photo solo la makambo oyo ko fondra biso maele pour er moto va na ignorance er mo ko moto zo mona négligence total la ki mo bangete total la ngote total la kalkolo azolo total ka lelo oyo ko ya lobita muto saka nini to négligengo. Mais avant to kota na kati ya bozindo basolo na biso na biki to ko umela mingi te avant to kota na bozindo lisolo avant to développer lisolo na kosenga na bino totala no publicité à Toronto City VIP de Maluku. Toronto City VIP de Maluku. Yango ezali mapango oyo baza koteka na mboka Congo et puis na esika mwa ya kitoko ya malamu mupepe ya bien na Maluku. Na Maluku mama okoza na 5 000, okoza na 10 000, okoza na 15 000 ochango na voiture kosa na accident bijou koko bunga melo pango e bunga kateo. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Papa oba kokisi ba 50 na ba 60 ans na ba oba liquide ba 60 na yeli susu bo kansaté que ceux qui tozo lo ba bozo sepilate ndeko to seter parce que neti ngabo ye na za la voix de sans voix na ba ser na ngabo yo ba kokosa même vidéo neti ngabo ite yango na ekoloba sikona ba âge wana déjà ba 50 na ba 60 ans ti likolo wana ovande sera bizali no malamu te ozana mwasi na obo bala na depuis bo mwana bozo ko l'ensemble na poto okoma lokola ba michopi ba kota na mutu lokola ba fourmi ko tromper mwasi na yo lelo lobi mwasi no kangi mote matia lembi sikona ba âge avancé moko boy tant mwasi ko tika yo obi mwasi ko mosala pe ba fier obi mwasi lembi caractère wana ba conscience ko okate tant mwasi ko ba fier na ye akomota lo pamba okomi yo ba sapoto ba titi ba sapoto ba impoli donc zo mwasi na Afrique ba sa Afrique ba za poubelle te
basi afiki tomba mona bino yena parfait no sombe na degrifa 5 wana nde bazo mona mutu oza bizaleli mabe AGC pusana kingwe lembi libumwe kwei mwasa sipote obwe ti na ba 60 ans ko kotika buzo bate tango ba kubwaka yo e obasi baso pesa basi ba mibali AVC basi nyoso bazali senenge moko e mokusete monene bazali senenge moko e molai to mokeo nzamba asala basi nyoso ya mokili senenge moko e basi bakokaka pasi te kasi batondaka mpe bomengo te boyoki ndeko mwasi wana ndenge auti koloba ezali mpona bino bapapa nde mingimingi toza koloba bino bapapa mpo mobali akozala na 50 ans maza bareflexion ya bana 30 ans mokomona mwana 30 ans aza bareflexion ya mama 60 ans soki bapapa tozoya koyebisa bino boye kolobela bino ezali mpo tofungola bino mayele parceke eremo bapapa bozovivre na kati ya ignorance mibali ebele na mboka poto basalaka makasi te ke naluka ndako ezala na nkombo na nga moko négligence naza koyebisa bino na ntina mibali mingi mibali ebele mingi bavandaka ndako adresse kaka nkombo ya mwasi kaka nkombo ya mwasi kaka nkombo ya mwasi ndako kaka ya mwasi ndako kaka ya mwasi eza négligence moko il faut botika négligence wana soki botali mingi oka kaka mobali moko akufai na ndako ye moko mpo oyokaki mwasi akufaki na ndako ye moko ezaka mwa pasi mingi ezaka mobali waka mobali wana azaki na ndako ye moko akufaki bakuti aza kokufa ça fait une semaine mobali wana akoma koke soki botali malamu bokomona mpenza ke basi bakenda mpenza kovanda na ba maison de passage te ou bien na bafoyer mpenza te mingi ezalaka kaka mibali pourquoi parce que mibali mingi bomivi na bino en désordre mibali mingi bomivi en désordre vi na bino komona mobali oza na mwasi na ndako okovanda mpe malamu na mwasi te kokitisa tirete de gauche à droite mbongo wana ozozwa olie mbongo wana okamata osungaka mpe na poto mibali basombelaka mpe basi bilamba te ezalaka pasi mibali balatisaka mpe basi te mpe na poto toyebi ke ndenge basalere ezalaka moke wana mpo mobali asoki mpe na mwasi eza facilité toboyi te mokoki kosala sacrifice na ina nosala mwasi kado ata 2 fois mpe Saint Valentin ezozalaka mingi te eya na basi ebele eza na mwa mwasi ebisinga bimama 13 ans aza na mobali nayebi ata kado ya mobali te mama kokondima yango 13 ans nasali na mobali me nayebi ata kado ya mobali te pendant 13 ans Saint Valentin kado ezalaka te anniversaire kado ezalaka te fin de l'année kado ezalaka te 13 ans mwana mwasi alobi me nga nayebi boye te tokolepa na biso toyebi ke topesanaka me ya bakado anniversaire kado ezangaka te mobali mobimba ata kado nafandi mobali pendant 13 ans anniversaire nazozwa bakado ya bandeko nanga me ya mobali nazwaka te mibali ya boye fo boye bana ko changer ba comportement c'est vrai to utake moi ça uta na famille moko boye mobali pa uta na famille moko boye ba famille ta muso ko kana te okoza ata muso zaki mobali pa na bino bozaki na moyete ko bala mwana mwasi moko et pa na ba zaki na ba moyete ko le cabino ou bien bazaki na ba façon moya ko vivre ko le cabino on apprend tous les jours il faut ko apprendre okoza koza mutu moko mbongo telelo oyo soki mwana ke garçon ma ke ko bala mwana président akoza ata muso ne pe mwana commerçant makuta na libaku bakuta na mwasi aza mwana président balingani pe babala na bango ndenge ba fa pa ba commerçant ne ba na palais présidentiel des ndenge moko te il faut s'habituer kozwa ba bonne habitude ko s'habituer ko yeba ki ba vande boyenga pe na tricher basala rande boye ezalaka ndenge wana me mibali so basi baza ko se plaindre kaka ko se plaindre voilà pourquoi basi baza ko bengana mibali soko vandi na mobali moike mobali ezalaka après accumulation ya ba souffrance accumulation ya ba problème vidéo mingi bochi lango ba papa batala soki moi ça accumuler mingi accumuler suka nango ezaka nini bima kende moi ça préfère atikala ye moko vivre ye moko mais à vivre na muto te aso ko apporter rien na kati ya ndako muto ya binde bafuta kanda kote ata soki ko vana na ndako ya mwasi oko zo pe responsabilité ko futa ndako wana bisi mama lokola ndako eza na kombo na yo ngai na bando futa ndako oyo bisi kendenge za boye ngai siko na ko bando kufuta ndako yo ko futa su ndako te musala ko futa ndako komi yanga yo kipeka kama makambo ko lia pona respect na yo po oza na respect yambo mona ka mingi basi apoto ba respect mibali mais parce que la plupart ya mibali bolimbisanga la plupart ya mibali baza ba irresponsable yango nazo pesa bino mayele bande ko mibali obo tala obo yoka obo kolanda maman Elia nitu
Tango za ko vivre na ndako moi c'est ce que moi tu futa ka ndako 500 euros le bane banda le 500 euros nga na banda futa ngo o lex ko za mobile tu dois te faire respecter, les respects s'impose, fais-toi respecter. Oui bien que moi l'anniversaire sera une seule fois l'année. Oui bien que moi c'est le 12 octobre, mais c'est les fois le 12 octobre semaine ne fait que parfum pour le 12 octobre somme les cartes parfum quand y a pas un petit cadeau ça fait toujours du bien. Oui bien que moi c'est pour le 12 octobre somme la moi c'est parfum ya pamba. Pour la moi, c'est là. Moi, c'est maman banda to banda ko vanda na mobile. 13 ans. Aucun cadeau. Aucun. Ba anniversaire nyo so na vanda na mobile 13 ans na zo cadeau te. Mobile ya beta ko memanga ta na fast food o ka ya pamba te. So ko yebisi mobile you peut-être ko ke restaurant te. A peut se dire odi o ngwana somba eloko lia. Restaurant peut se moi c'est 10 euros. Ata ko tu yo ko lo yebi restaurant te. Quand même na mboka poto tout le monde a ko s'intégrer na mboka poto ba papa. Bon, mais quand on changer moi bisalele. Surtout ba mikolo, mibalo ba mikolo à partir de 50 ans de kolo, nde baza vraiment na bisaleli ma be makas. Bisaleli ma be on ba 50 ans de kolo. Ba on dépend mibalo ba na bisaleli ma be makasi, mibalo ndenge wana. Eza malamu te za soni na bino moko. Botala siko papa oyo, o ba cheki libana na sambula. Na se ambula bima kende. Moi c'est ce que zo sale ma be aza ko bomba, mukola ko sanza. Tant moi ça boya mobile ko ezaka te ka boya ke ka lendi ezaka sa boya ne mobile banata musu 2000 aboya mobile depuis 2015 na motema mais na 2024 ndalo bi banel le tozo nzoka ça se prépara ki depuis 2015 na motema ozala kana le sauter pour moi ça zana hypocrisie kati na yebi nini akosa makambo par rapport à mobile mibale belé. Mon mobile a l'air qui toko zo mon penza na château rouge bi mobile a l'air pe qui toko ya ba griffe sika mais avant d'arapi na foyer à ça la 115 mobile à 65 ans ozo vanda na foyer oye poto na 30 ans 65 ans ozo vanda na foyer est-ce que c'est normal ko vanda na foyer za moto ayesika na mboka o ayebi na mboka te mboka fonctionnera ndenge nini to azuna ni mikanda te mobile ozo mona eza mibale belé bazali aza français mazanga ndako français mana ndako tazo vanda na foyer vous vous rendez compte na moto ndenge wana mobile na 10 ans na poche mavanda na foyer pona nini parce que azo ki vina ya chango na brillant parce que azo sakana na vende nga lingi azo bateke ki mobange. Oh non. Et en Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que comme mentionné que celui qui trouve un homme trouve le bonheur? Non. Celui qui trouve une femme. Donc, basi ne ba na bonheur. Basi bazala kama ile mingi yabo mona ke moi c'est mbali boza na kati ya ndako mbongo na kaka ya mukio mona lobi moi ça somi na Toronto City VIP de Maluku. Yo mobile oko osoma te pona ni oza organiser te ozo koka ko s'organiser te apona mnoka basi ba mabe basi ba bato mabe et moi ça salinga penza boy to vandi penza 20 ans abenga ninga yi to vandi penza 10 ans mais c'est normal parce que moi ça vandi étudier monde qui oza na evorien azomona awa naza eloko na kozwa te to landa so mama nkoza ba mama ndazo ba papa o ba kokisi ba 50 ans na ba 60 ans na ba o ba liquide ba 60 na yeli susu bon constater que ceux qui tous lo ba bozo sepilate ndeko to se terre parce que net nga boye na la voix de sans voix na ba ser na nga oyo ba ko sa même vidéo net nga boye te yango na ko loba siko na ba âge wana déjà ba 50 na ba 60 ans ti likolo wana o vande sera bizale no malamu te ozana mwasi na o bobala na depuis bo mwana bozo ko l'ensemble na poto o comment le ko la ba michopi ba kota na mutu le ko la ba fourmi ko tromper mwasi na yo lelo lobi mwasi na kangi motema cha lembi siko na ba âge avancé moko boye tant mwasi ko tika yo obi mwasi ko musala pe ba fier moi ça lembi caractère wana ba conseiller ozoko okate tant moi ça comme ba fier na ye akomota lo pamba okomi yo ba sapoto ba titi ba sapoto ba impoli donc que moi c'est en Afrique ba sa Afrique ba za poubelle te ba sa Afrique tomba mona bino yena parfait no sombe na degré 5 wana nde bazo mono mutu oza bizaleli mabe age c'est pour ça na kingo lembi libumwe kwei moi ça sipote obo ti na ba 60 ozoko kotika buzo bate tant ba ko boaka yo e obasi ba sopesa basi ba mibali AVC tant ba ko boaka yo obasi ba pesa mel AVC te oza ko mbina mo bozo bi pesa ba AVC parce que boza désoni ne baba désoni na so peut désorganiser ce de bozo rande bo rozelango bozo désorganiser bozo organiser te ba papa quand nde mama lobi o mona libumo se lembi kingo ese lembi
Bien pour vous mon basuki ekati ya zolo ese bimi basuki ekati ya mato ese bimi mais bizeleza ka ko changer te eza soni eza mabe eza mawa eza soni eza mabe eza mawa tala siko ndeko papa oyo na ye moko aza na 115 na foyer moi na mobile na foyer moi c'est moi na foyer koko na ye na foyer tala eloko ndenge wana papa bongo bokoloba nini mutu na 65 ans achaki fineka na kolata vika na komela masanga vika nganda kaka banganda kaka ba boîte non kaka ba soko sokoli ozoka ba musique ba mikolo ba mikolo ba betaka ba âge baza déjà ba 65 ans par exemple quoi musique nyoka longo yoka nkana ndaku uchizuka kaka zinkire yoka ba ba tikanzala yango uzuka nkana ndaku ajone bungo nkana ndaku soko lingo kata kuko banzanga na photo te na sina changer yoka ngona ndaku uyuki ngona ndaku fadi na ndaku yoki ba ajone na suba acha kokende banganda te eza ba acha kokende suna banganda te soko lingo ka bibi de la renta bibi obi misinga maya misone wana koki ko bima po ajona bima na yo ajona koko bima mais plus de 60 ans eza suba âge bakena na banganda te soko ko bima bimina madame son épouse obimina madame bino bali beaucoup ko sepela moi muke ça va bolekisi ba vina bino kaka boye bokoma ko kende ko vendre la baninga na ba lieu de travail moninga soka za na mo musala na ye oki ko vendre la moninga banda tongo tipo quoi mutele ka bopianga 10 euros mutele bopesa 5 euros mutele ka bopesa 10 euros mutele bopesa 5 euros ale mukolo ko kufa yona pe basaleli yo cotisation mukolo ko kufa basali pe cotisation po bakunda yo bato poto balingi ko mikunda te to ko ya ko sala nini assurance vie ba assurance décès congolais lingi en te ce n'est pas bien bande ko bo changer ba comportement alors bande baza ko bala na lelo yo bo se comporter ko ba papa oya kalaté. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko Yamoto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, bah je ne besoin que vivre les lots, bozo bizeli ya papa kalaté, bozo bizeli ya papa 65 ans parce que bah on va même qui mingi la plupart bah même qui viennent bah na boulou yeke. Bino bozo la mayele, boy ba ko épargner, bozo ma bandako, bozo ma la ba Kinshasa, bo tambola bien, bobo ko la ba na kitoko bozo bizeli ya papa kalaté na olo bela mingi ba papa parce que ba papa mingi babi mobali aza mokonzi ya ndako mais soki mokonzi ya ndako asalaka te soki mokonzi ya ndako ayaka na eloko na ndako te soki mokonzi ya ndako alesaka ndako te est-ce que aza so mokonzi point d'interrogation moto azoza kozwa charge ya ndako te moto azoka kolesa ndako te azoka kolesa bana te ovanda na ndako ya 1 an babengani bino ovandi a 6 mois bobimi ovandi a 2 ans nyonso na mpona papa irresponsable
ako kofuta ndako te mayebi kosomba bikoti ya minene kosomba bilamba ba griffe ayebi kosala boye mais sika kotia mutu na ye moko azozo ata nango te azokipango ata moke te okomona bongo mpona nini po ndako eza na kombo ya mwasi. Ce n'est pas bien bandeko. Ba papa mingi botamboli na ba erreur mibali mingi baza na ba foyer ba âge avancé ba mikolo ba ivana ba foyer mpona nini po batambola ki mabe bino ba jeune lelo botambola ndenge batata kala batambola kite mpona lelo tosuki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nibeshani bana betu bonne journée. Bisous, bye bye.